baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Non je sautais pas nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobe la vie. Est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene. C'est impérateur de Jaffa qui fait des films. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nazalaka moninga na yo te est-ce que nazalaka moninga na yo te papi gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te papi gene. Moi c'est pas ton ami hein. Nazalaka moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te papi gene tolobe la vie. Grand prêtre nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous.
Venez nombreux par chez nous, les clients rois. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniche Banze, la fleur du jour. Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Mais awa chez Maman Yuniche Banze awa nyonso bino moko bomoni chez Maman Yuniche Banze nyonso ezali ya kolia ya komela ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali boya ebele boko sepela nyonso ezali boya ebele boko sala desité boko sepela. Partout, pour l'Andabiso, Boye, on a tout le de la vie officielle. Awa, Tozana, une bataille de Tchouramoma, vous l'avez vu déjà, ça fait très longtemps. Vous avez l'habitude dans le monde, on a dit Missak. Donc, Salaka, conception, il a laissé partir le peuple. Voilà. Après, tu as comme à 4, on a les messagers. Mais le lot, Moko, il y a des soldats, il Salaka. On a eu ensemble, il n'est plus à Tibibiso. Ensuite, il y a maladie, il y a une ça sera qui AVC. Alors, je vais te dire, parce que tout le monde, je vais te dire, on a toujours un moment, on a nos bonodités, pour la niveau de bâté. Tu vas dans Moussala, on a fait Moussala. Voilà, ça m'a dit que pour abandonner. C'est-à-dire, vidéo, ça peut programme, pour profiter. Ce programme, donc nous avons un bataille de tout le moment. Merci l'assistance, il y a Aziko Force, il y a Omission WS, Sabino Neza Maoningi, merci Nabino, et merci également à Jojo Ngandou, merci Nayo, et de Boulundwe, merci Nabino aussi parce que nous avons une pression, ça fait longtemps, Madame Akamangwe Salami, et Oumeli Bolo Bati. Dans la nature, on va donner un nom au là. Tu veux moi anecdote il y a Bishop Chatumba Oyo yo so boyeba to na komba chatos imbatable nécessaire condoléances ouais yo peut dire nécessaire condoléances et puis na ba congolais nyoso baza na monde entier partout où on a des images Oyo na ebi que ça choquant et image et message Oyo d'ailleurs nous présenter mes condoléances na bana na nyoso biologique au bana basé belé bana biologique famille na nyoso bazola na biso surtout ba nyoso balingaki bon bah c'est là qui n'a pas tout monde on a qui chat tout bandinga d'ailleurs de venir na mokili lelo azali suta azali ko la sans défense donc à gogo zo musa souté boli de soka azala ki na ko se défendre en tout cas nazo présenter congolais nyo surtout ba kolanda image oyo vraiment nazo ngai ni nazo présenter bino so mes condoléances na kombo ya ba camarades ya Chatumba des amis quoi merci mingi d'abord na bana nga na bosa na bango te Carmel et Carmelia mes jumelles que j'aime tant ça m'a fait ça na bana nga ba passe à Carmel et Carmelia trop belle et très intelligente. Il y a Chrissivimbo Mati, Miss Univers, très intelligente. Lui là c'est mon football, celle-là c'est mon footballeur. Il y a Melvimbo, ma bois noire, aîné de la famille, c'est Gilocat. Il y a Denicia, celle-là c'est la plus belle. Et puis Blessing, merci Mingina Mabad, maman na Travel, maman na Legri, maman na Blessing, leader, il y a Sumbiri Tekiri, merci Mingina Nadine Karmanda, merci Mingina Congolais, Nyonso, Barolandanga, et partout, bienvenue Makanga, la paix. Willy Tchonga Tchongadi est le producteur en héros à Autotal à Mobutu au Maroc. Ainsi que Force, Tchangou ne tombera jamais. Donc, Nega toujours le bas. Bandeko Bazako, c'est la bisoto le bas. Bandeko Bazako, Bandeko Bisoto Vandini et Tosoro Bate. Parce que Bisoto est un choc. Bisoto est au coup fait.
au-delà ya tout ça donc ndenge tozaki boya za kozana kati yao tantôt za na mopanzi yao tantôt za kuna boyebi ndenge za ko barder na bandako na bino donc Chatos pour une petite histoire Chatos aza mwana né ya Kananga ndenge za ko heureusement boya kimboka na yeke né et grandi toujours za ko na botama na Kananga grandi ya Kananga itia Kananga tia ego ya Kisasa mais tanga yeko ya alegaki avant Kisasa ayeko kota par Zambie avant na Zambie mingi akomaki kutu intercesseur ya président moko ya Kalaboye Chuluza sokilo mo aboba te avant Chiluba ndaki na moko azalaki wana azalaki intercesseur na donc groupe intercession na ye bapesaki Chatumba na Zambie bao nyusu balaki na bayi makambo na zolo wana et puis ayeli sous Angola il a fait ses preuves en tant que pasteur oyo pas Nzambe te azakolo bana batu chaque fois ngana Nzambe te na ko so place Nzambe te erreur bino bandini bosala d'ailleurs yé muta révéla ka batu ke bandini bazaka ba esclave ya pasteur yé muta na ba émission na biso ka le seul pasteur oyo Congo de bola ngana ndako Chatumba za ngélité à cause na mabe na ye mais le seul pasteur na koloba na monde na Congo oyo atelema aloba makambo ko la Chatumba soki boza na pasteur muso aloba ndenge wana bokomelanga na komona bango azate andimi ko bebisa kope na bango andimi ko tia zelo na lipa na bango oyo ezalaki gende kozi ya mabe abite totika bana Nzambe bakende Chatumba eko ya na Belgique tia eko fa na France awa ti ba conviction na eko sala ti ayeko kutana lokani na ekingi ninga eko koloba na ye wana en fait biso to yako Chatumba to yeko na laisser partir parce que loko eliyaki biso makasi ezaki laisser partir on est maintenant ndenge to créer pasteur vimba ezama mwa anecdote moko tozokanga mama non on est dans anecdote donc batonzo na ndako vimba ezalaki ke ya monaki c'est là un moment fallait mutabisa quand c'est chez toi à l'époque wana fallait mutabisa quand c'est cartonner pe boy vimba pe ego siko ya lobi nanga ye tozaki na fête aussi ba tozaki na fête et ça anniversaire ya ye fait ça là anniversaire na ye anniversaire c'est comme Mali l'anniversaire nga laisser la vie ah papa mais anniversaire abi papa nzamba ka musique yo somona bato so bayemba ko nzamba yemine be bangote nzambe patinda ba bayembele nzembote balukuta et puis bateka ka disque chaque jour tongo midi pourquoi comment musicien chrétien teki 10 albums à son minda parce que on a souvent ka nzambe te so ko zembela nzambe fait la gratuit siko totali de l'autre na yo to oui pour le ko comme kilo faut ça de pour lobi na tongo elobama parce que anniversaire ko le ka boité to proposer ya lobi hote ah papa yo sobi mais kobi na vimba ngabi obi na ngo habité na bina déjà l'église bien n'habité mais vimbe ko sala sous moi bien mais abi papa différence pesa na ngote DJ bocha musique ba juste va faire ce que ba comprendre biso to bina na quoi tout ça la stratégie monter pour to zaki na besoin message na biso eleka ngai na za sportif so la bina pesa point makasi sala mabe la pique na za journaliste so to ça point faut to za na pasteur bandi obenga yibo obenga mafie le ko la bango ne to ko kena ngo bien alors ndé yako sala ke to che DJ Tienze mbona vimba vida ouf baby tio Chatumba le charismatique ah non wana za standard akota partout oyebi ke lobi na abini atoki esili tango ekoti ya internet et puis melage lo côté de c'est son côté jaka ngwana abi li wana ko yolala wana biso batu papa butika na bani ne butinga na sala ko tika na bini la ezaka ko bina ezana différence te ya nzema mukila ya nzambe to ko bina pour ba pasteur wana la plupart de la bête la bango musique bata mukili ba studio ba yebe kuta pe ape singa lobi a section so lobi bongo nzemba ya frère Carlito na kotuna mutabeta ona lipopoli kwa sabela abiso to bina nzemba ona to bina na ko bina nda binaki esali ninge salaki en tout cas azaki mutu lokola batu nyonso azaki na ba défaut na ba qualité na ye après wana teko so concept à laisser partir mon père tipo yo kaka mona ngaba oyo mutaba problème papikire to bana makambo kilo le bite serano ndiba pasteur bazako pese sokini to bandi ko luka pasteur moto tanga kombo te po ya lela kamabe ya lobio pasteur moko azaka na château ja biote ngai ne na zambo na kombe bisa kopo yo te eza kopo to lia ko mona eza kopo moko bible ko yaka na bible pambo comme millionnaire bible ya pamba ka boko mvoma bongana ke bebisa kopo abul makambo etalinga te ah to luki de a trois pasteur esimbite bon to ke luka to benga Chatumba tango kaka to yebisi Chatumba concept on a que tale zabo laisser partir voilà elle a dit papa ah tika papi kene kaka chura
monde sopela monde sopela bato na ndako bakokima bakoyoka chatumba abi makambo expliquez Gabi laissez partir mon peuple et ça tiré dans Exode chapitre 14 verset 7 je crois laissez partir mon peuple nzamba mona ibana Israël bazonyoko mingi Moïse donc banyoko mitro alors habité donc bazonyoko maboye na kotika bango na esclavagisme moyete malgré bazolia malgré bazomela malgré bazosala nyonso bazokunda pe bazobala mais za mboka na bango te ese sika na bango te baza na nzambe moko fupa sambela oyo asenga na bango condition te ah yango na nzamba lobi moi-même je descends ngai mo na kozwa part na kokoma nzambe na bango na ko délivrer bango et puis na ko rendre bango libre ah bon ngabe moni ba église on ndoko somona pasteur na lembi pasteur okomona pasteur osambela na église opesa ke dim mais ozo pesa dim soko lingo okutana na ye azo sengo le zumbongo ya rendez-vous il faut za neloko moko bayaka na mama pas mutu soko okutana mutanza maboko pamba te ah mais mutu apesa déjà dim apesa déjà offrande ndenge nini pas kutana pasteur comme sous acrobatie ba gymnastique et belé abi ba miyibi ba banditure ba malfaiteur je le fais moi-même je le fais je paye les conséquences anecdote mususu mukomso akendaga na église nasi neno na ba mekoza yo na panthère chez toi on va vivre ça dans l'église voilà bazai bango nyonso ba bandi wana voilà paix victoire oui paix c'est là paix de la vie ça paix de la vie c'est qui na mo paix de vie lo mo bongo paix de vie lo mo bongo siko chatumba ya koti l'église aki avai liboso atake pasteur scandale l'église lokola sabina ki vimba et pas la bango za tout de la dame de terre ne ba ebisio mutu mo zo zelo libanda kuna bazo bengo kula libanda bakosi ya mwana mwasi moko azo lukokula libanda tango chata mbiba bio balobi kokota sukula te banani balobi o ba pasteur abo aisi moko abozela balingeli ebu bongana ke kaka ngweko ya tango te ko expliquer likambo wana nde ko sala ke aye ko comprendre abo to banda a comprendre laisser partir mon peuple de l'obé la vie peuple bigene mwana batu azu chaîne na mobimba bi bon to tchanga disposition to beta bana nzambe nani azana ndako akolo bazo landanga même pasteur maman pasteur diacre a sepela na laisser partir mon peuple grâce à ce monsieur Tchatumba qui est décédé j'étais ezaki loko moko émerveillé qui tous les motos okoke musika obi ke yo pe ozatre dangereux yo mtele baka voilà ba anecdote ba préparation il a laissé partir mon peuple tellement la standard il faut qu'on l'ongole na makambo wana cette mission yo pesa ye akolatango on a ya bisabi ke no bon na commission yo se baté ba ndenge on est là ba anecdote zo beta ezaki ndenge ni bazo beta ye trop kasi basi ko forto mona mikondo soka moyi na garde no ba nga beta ko na seleziro ba beta ye akimi abi ah journée mususu oyo ngana ko longo indépendance wana tozaki na Château Rouge yo zakati yo zakati yo dolaka na dilondolé bon comme Dieu journaliste ambila na pesi mbote belé tovandi siko toyaki na Tchatumba tozo solola toki pe na odon wana déjà avant wana déjà utopeta eloko wana nini wana tellement tezana na oke malé po eza ba anecdote ze belé be monsieur ze belé to sola boko seza na mandaku topeto bilano ki était Tchatumba alors il faut faire que babetier premier tour babetier deuxième tour babetier troisième tour donc comment qu'il ko la instrument moko aziko fonction mona ye il faut betailler c'est le dieu soka jouer à la ndiembango batu nyo so moina donc obete comment qu'il ko loko musu ale siko ke na kofunda chaque jour na noisy le sec na commissariat siko moi si mo esa bi mais commissaire na moi c'est bien mais monsieur ça fait 20 fois yo mobalo ya ba beta ka ba betingai yo mokoni ko beta moto to lingi yo pe ya ko sa biso ke o beta ki moto soko ye ko lo bongo to kokotela yo abitura j'étais humilié devant une femme o de sanga bilo kwa ndingona vraiment j'étais humilié quand de sunga na motema nda yakutana ngabi papa na moni fona ndo sala box box abi papa na kokoka c'est le monsieur akeko somba soulevé des rings ah asombi soulé des rings pena soulé des rings asombi cola asombi capot asombi vaseline to chaka na ndoto pona kokitsa ba po kokitsa ba graisse to bandi entraînement na Levallois sikoyo eyeko sala ndenge nini ngapela no sa yo poza ko sala Levallois yo poza na kato olaire na kati sikoyo eyeko sala ga bandi habite funa bano na karaté nene yako la équipement noir mona laka na ona ceinture noire na baga
Abe chateau c'est abi to pesa bango métal wana tout taquer ba combattant baza kolala te bazwa bitumba moko ba ce bazaki na ba adversaire moko très puissant la nga moko machine nga moko machine azo rouler ta plus de 20 machines pour la maka bitumba yé côté pas zo rouler ba machine mais voilà donc taquer la Bishop Élysée la Afrique du Sud na pesa ko tumbo te belé comme Bishop Élysée mais chateau ça taquer na Bishop Élysée na pesa yembo de lipasa na ye akoka bitumba te Bishop Élysée aïe le Bishop Élysée ndengo za wana yebake liboko achura isa musika te na fini tiri pekanga yo ah non chatos to tika ko sumuta za unique na jar na ye siko to ko sala émission na pona ni ba combattant ba fini yo azo mwasi ababe photo za la claire à l'époque on a azo mwasi ababe siko pona ko s'en sortir abi non ngapela otika ba kote yeba yeli ba kote ayeli siko wana ba gi yena odon siko yaki na odon opesi mwambo aboyi mais toko kutela muko msusu ngai odombo na ye na di londole siko odombo to yaki na rouge odombo ya pino me papa ni ko finga nga na sala yo ni wana bombi buke voilà anecdote ko bango muko msusu to solo li wana sili na wana do modo aye allez après wana toko ke mama box aye ko sala box na yeti aye ko vandi na mama box ne mukolo moko bazaka na makamba ba pasteur moko balinga ku abeta pasteur moko na boko tanga ko mona ye pasteur moko aisera biso meki ozozo coach droite suppose parce que comme le moi akoma kile bitumba même moi sine kutu na ndako azola mama kacha azola akolanda émission amone ka mobile a changer oui bale zaki mo série mamone agressivité pour boxe c'est bizarre ça soit la maîtrise o bando bunda pour ma conférence journal no tela sike do vanda alinga beta pasteur moko boye na otanga kombo na yete ba tebele ba yebi na poto ai c'est son meka ko zo gauche droite pasteur on appelle silence akoma le baté pas monique muto la pédale solo donc c'était ça était Chatumba donc c'est pour ça qu'on laissait partir mon peuple c'est là où Mboke Pelaki na forme nyo surtout ce que j'ai aimé à Chatumba azako lo makamana to lo banaza na mwasi na zana bana mais le salut est individuel moko na kokufa mwasi wana kokufa te lelo atikali moko na kokufa bana wana ba kokufa te ngai na kokele ba kotikala alors comme je connais les saluts individuels botikana lo makamu nyoso tout na vide ça qui na ngai mais pas piquer yo yebi cet homme là parlait des choses pour avoir l'irréparable et ça na musuku to ko lo baté ba zone d'ombre ezali ya ko sangana te o kutu de lo ba na télévision na poto awa mais ça ba scandale moko ya ko sangana te et tous les pasteurs les siens ba fandanie ya za ko lo bana za ko sala ngonga moko te nous avons fait le pasteur nyoso to mais na boy na ko tanga ko mona bango mukolo bango moko to makasi ya ko sala yango basala yango c'était ça laisser partir mon peuple to bandi abandi boso bandi baza esclave sur pasteur mama e ba pasteur congolais batomboki est-ce que yo nango zo landanga est-ce que bandi ne baza ba pasteur bandi baza esclave pasteur te va passer va savoir le moment la cave va passer va champion au moment de la cave na cave ya da ba cave ya ya zo ba la publicité abi piste yo okokate aloba défaut de la aloba ya za médecin pasteur to lia kana cave ya ba ko lia na cave ofali boti o ezala nani wana abi mais garçon la ko alobi papa biso ba pasteur camion na so do tambo na ngo mona frite za wana fraise za wana soko si yango sopi na mwasi boye obandi kokota ka omuna pasteur koma munoko koma e rouge lokola pomba lokola lisoba likaku alokola mutabeta ka fanfare koliaka na kapu miti baninga bo abatu abi siko to abi ninge na za pasteur bona la biso na koti kapu so bandi baye so ka frère mo akoti na che ngabi oyo solangalula oyo sola chibolo oyo sola dito yebi yango nyoso na un pasteur pour dire ça. Il faut de la peine pour faire. Parce que tu ne peux pas dire ça. Mais l'homme a essayé de dire ça. Pour ouvrir, on va tirer le lobo. Bato bazo cholaye bazo la mabe mais quand la oya le bago bino est incapable à kolobango na ba cher na bino. Ah ça là qui biloko moko très dangereux. Anecdote mususu. Tango ba combattre ba bundisi mingi. Tango bando sala boxe, yo ndenge ko nkoro wana. Yo. Yeba yebi na nkoro te. Chula akore ngolo bani ngapi na tuko na ngango tabi balubi za poussière moko bobo na boy azu papier moko simika na poche bo lobi au moins ba combattre onyo et puis ce qu'il disait c'est vrai ezaki ya lokuta te ba combattre so même basi ko force bato la ngai combattant nyonso à l'air wana lelo ba bénéficier na combat babala bana ba combat bazali ba bota biso bota na kata combat ils ont fait beaucoup d'habits ya makasa ko sakana te to ko lomate parce que
il faut que bakoboma mutakala nowe mais c'était dur mais yem tazako de sabito za ko sala ndenge nini ce qui marche sili tozaki na ba hôtel mo dans la Château Rouge ya Vero abi encore ye moni musala barba tera ba encore anyoko na ndeko dombo non odo wana yebika okoma kombo na ko sukola nyonso tikala yebite la vie parce que le docteur olobaka na mutu boye pona ri abi tuna tikala ke na yeboye mutu wana za asali yo nini zaini no bawela ni bango mibale ba makambo na bango na solo na bango chatumba viva ayebi ko ya yebisanga yeba yokadi c'est pour cela que mais loko tu epepi ça que loko moka dernier chateau ça zaka compliqué obi ko do akenda ko bala amebi loko nyoso akenda ko bala akenda ngona libala lobi na ngocha tumbaleki loko ankoro wana odo wana obi ba so kile biloko nyoso odo be nga singa be obi ke mission ne bomi bana ngo libala na ba famille habité chatumbo makamalo bakisa tolo bimate ndo la teye non garçon wana non vous akoza na mabena ye mais c'est monsieur non il va y avoir la vérité. Voilà, donc tu as l'émission Awa, mon place au Tozawa, bizarre, hein, place au Tozawa. Des places au Tozawa, la peine à y Tozolia, Tozomela, Tozo Sekandi, Tozo préparé, les pour ça, les autres Robanimi, il y a le Bino Macamna, Bino Manaza Pasteur, Gana pour bombarder, pour bangater. So, tu n'y es, l'autre ça, pour faire un programme. Pour faire un programme, oui, mais ça a gâté mes années. Ngala Zana Macamuna Roba. C'est un robet de Souma Simba Simba. On va dans la photo. Abi akusombelo kwa sikate. Caminho moi si il y a occasion. Caminho il y a occasion il y aura déjà mondela ça sombela bois ça peut même ndako ya seconde mais ngam na bageza seconde mais. Alors il y a le kuta. Alors moi si nous soit là na poto wa. Moi ça la ne fier na fête ezate. Pour kaka azala basi moi yo kene matanga ezate po basi moi yo kene na fête moi yo bete na tolo ezate azala ki moi si ya. Aouta contre la moitié, Abomaki Balaya, ma seconde mais toujours occasion de RDC. Niveau philosophie. Non, c'était fort. Lélo, Akenaye, a tiré le bureau, mais c'est qu'il a dit. Mais c'est vrai aujourd'hui. Mais on dit que, entre parenthèses, on dit que Makamoyo, Denis Johnson, Denis a alors, alors, pour Nabino, tout ça n'a pas passé, mais ça, tout le monde va copier Makamoyo. Onésime Ngindu, l'homme de 3 points. Azana Kisanga na pesi yembo tebela zakana bandal. Onésime Ngindu, l'homme de 3 points. Même procédure. Roger Baka, même procédure. Là on a monné ba iforé ba yango. Au moins dira ba iforé ba procédure à laisser partir mon frère. Parce que c'est nous les précurseurs de dire non, trop c'est trop. Les gens commencent à comprendre que non, trop c'est trop. Et puis makambo to soir ba pelo ba ndeko benga biso. Makambo maman ba ndeko yebisa biso. Oh, nous avons le maison comme on va avoir le balabiso la banda. Mais dans le bien, nous avons une anecdote na Basimba Simba. Les longs n'est pas vendu, nous avons le bazar monté na poupa. Nengo zola nanga Europe mobimba États-Unis na kisasa partout zali. Nani azo monté na poupa. Okuta kaza ki seconde main, okuta kaza ki occasion de RDC. Auta ki déjà pas mutu, tantôt mutu moko zala ki déjà sabota ki 2-3 bana yopo yo bakisi. C'est ça oya zakolo ba. Parce que ndeko moi si ndengona okosala ne fier na fête ndengeni. Au la ne fait fier na matanga ndengeni parce que ato ça il est fier mutu moko za na kwa mamso sa boti saki mamso de makamone bon dans tous ces là qui philosophie pour ko diminuer moi cité mais quand pour ko bana moi cité soyez prudent la vie faut va ko soutenir après voilà pour ba tola nanga bo songeli souffrance amengo na te philosophie na ngo lelo ezala ki ke Kobo makalibala mbangu te, kobengana ka mobali mbangu te, po lobby okoma seconde main ya mutu, loko occasion d'Europe ya mobile occasion de RDC ya mutu. C'était ça la philosophie de Misa Geloko wana. Vraiment Chatumba. Amelo ki mususu, abia so avandi boye, moi téléphone bengi bandofi. Yo Chatumba, ya mama na yo soto ziyo. Là nous on est silité mais appelle un peu kota. Soit bon. Mais sinon si c'était bon. C'est là pardonner madame mutu mobodo. Ah mon mutu là. Ça tout ma maman non. Oh. Azaki et puis Azan essaie de mutu aboya ya ba télécom. On va aller vers allo, pour biso on benga biso to bunda no partout. Biso so bengi ngai opesi na kombo, si ko zala biso bunda. Siko ye aza pasteur, so benga allo ya mama na yo omona oyo kazi. Oka tuni osirisi. Yo, nazolo bosiri. Il faut tenter la mais je croyais que osirisi. Merci. Pas na ye biso ba tutu ba benga ba monango. Donc c'est un homme azaki na ba défaut na ye azaki na ba qualité na ye belé. Oh, le biso to bénéficier qui na Bruxelles Kadima. Bango mi balé Kadima wana basala le ba crime.
ba crime alobi asenga alobi chura soki eza na moto asala ba crime koleka ngeza kadima wana biso ka binika na mwasi na Bruxelles fa filmer aza na ba film ya polo ya batitu et puis sur ma passé c'est compliqué il faut faire gaffe là biso chura soki to bimina yo mwasi il faut to filmer yo yango mona ka passe to bimaka na bango to za ba filmer na bango alobi camarade na ngona zaki oya ya Bruxelles soki achelinga ordinateur na ye baser église baso ko samba baso difumo oh c'est le protocole abi ya wana oh mais wayemba ka te oh non abi ngite ko beba mo seri ba mutakaliza ga ye abi eza ba jakadima abi wana yeka abi papa il faut un moral solide papa on fait le plan on va ça balakisi mutakala na yebi mutabimisha kwa kosa eloko te ngala sina sambo na ngakala mais il avait ce monsieur là wana tozokele ba anecdote zo bete ze bele tout lelo mutu wana mutazana nerf solide lokola ya azate Chatumba c'était un homme de nerf solide na obeti la bino anecdote mukena yebi ke mama bana mutu place kolanda biso zaka un petit anecdote oyebi ke ezana ba série musu to sala laisser partir mon peuple wana ala la nepe na gare oyebi bon, on les a privés dans Kokota Mingi. Pour on a bino comment il était solide. Azako vivre en fer et à Makambebele, mais au moment où il a toujours entraînement boxe. Tu as vu que c'est un entraînement boxe pour la soukoler mémoire. Pour boxe, c'est pour la ramoutou ça. Parce que mon mais non. Ndeko wana mona ki ba problème ya kosakate. Yango moni tango kaka. Laissez partir mon peuple bêtier dans Luxembourg. Dans Luxembourg. Na professionnel peut s'appeler Erotech Mbote Belé. C'est un ami Tonyo kwa mina Petro Erotech Mbote Belé Jean Paul. Na madame na ena bana Jean Paul place à Zolanda Mbote Belé. Okoma wapi Jean Paul. Tolobaki na yo longo na politique zongela de zonga to sala ba émission na biso. Bata politique na ba ko décevoir yo Jean Paul. Erotech message comme pas na madame. Zonga na makamuto zaki na ngolongo na makabata politique wana eza déception masoki lelo yo laisser partir mon peuple kufa eza pona makamba politique non ezo politique même de Panza laisser partir non laisser partir mon peuple Panza kité ezalaki ke Chatumba akei biso totikali tozoke na même kosala makamba zaki na messager à se détacher lisusu au contraire c'est à partir à wana na tika lokola ngapiso de na kolo histoire ngamona alia et c'est le ezate yo camarade na yo na bundisa ki ya bameko yo mtokana lo mwana bino ngabo kotela ke uliaki peso seki ba isenga pesa ko 5 000 yo to lo ba mama est-ce que ngaba yebi senga biko zoki 5 000 pas ne posa ndeko no ngaba baloka ndeko na ngaba mais que soutenir ndeko na ngaba ba soutenir te mais la limite ba ba finga mutunga na mais yo ba do finga ba do c'est ba finga ke ba finga on est là il est bon on a qui m'a fait de la vie pour la donner ma maman yo ba finga ke mo yo kanisa ndio atela ndio papa mutu wana laisser le azolanda yo akoyalanda non mais ozoki 5 000 no ngwa na bameko nata asiko force à témoin débloquer mon gars témoin ba témoin ba petit monde ba témoin na so so ni ba to landa yo mais sinon bien asiko force combattant pour 5 000 to ba zaki nango ya bon bon bena siko yo beta na machine ba ni ba meko bakanaki na 2 millions d'euros 2 millions na 2 millions pena de pesa na 5 bino bana ngaba bokipa te 5 000 pas de gebe mais quand même na to le donc c'était ça donc aïe beaucoup de mais ngalo kwa na beaucoup de on a kimako na bio ya ça bête mo ba bé donc c'était ça et donc continuer mais yaki ko sala nini ni tango Chatumba akomi ko lobela vital camera tozaka na laisser partir au premier matin branche na ya politique ya camera na yiki lokani ni tingi na yiki bato su ba mona c'est ça l'erreur faut décider les lots parce que les gens comparent parce que les gens ba to camera non ni batayense ni bato kamere ni mutu mutu azaki mutu kamere yo le akoti mabele c'est peut venir que yeye mo beka mtakina voilà et puis peut venir que dans tokina l'aéroport peut-être le solo yo pas ser tout Gisèle mais ba image ezali Gisèle Lumba diamant noir na petit mbote dans l'aéroport to solo là to zota to ni sa chatos nengo kende wana kisasa komeka kosala ta émission moko de ya yoka il a épisode gaga imprévisible mutu la zaki compliqué ba komeka ke ba pesa ministère oye biango ba pesa ministère ya munene na comme le même c'est là na il savait pas donc quand on dirait Chatumba kendaki wana pona bitendela te Chatumba zaki le ciel mutu na poto abundelaki caméra d'une manière d'une autre ya abundelaki mutu
idéologie ya Kamere toyebaki te pourquoi nakoko juger baopinion politique ya motu te bato lelo bazokumisa Félix bazomona ngo peza bien soko esi bango eza mabe baondima te bato bazokumisa Kabila soko esi bango eza malamu te bazoboya bato bazotelema eloko na ndeko na biso Mutamba opinion ya motu eza normal, c'est ça la démocratie ya ponaka ke na INC tokoki kotika polikamana baanecdote na ezaka mingi parce que ntango ayaki alobaki eloko moko oyo nga mpe nasepelaki nango te alobi ke nazalaki na 10 ans napesaki Papi Gene ce qui était faux c'était faux ezalaki bien te azalaki na 10 ans te nazalaki na 10 ans biso ntango ayaki anakonabi pourquoi moto akoloba boye balobaka boye te oba bandeko na yo Chatumba azalaki na mokanda ya Belgique ya liboso mwasi nde moko azolanda nga wana nanga docteur mwasi nde mayele boye ye wana nde bapesaki ye mokanda euna ntango te mona ntango akombo te ntango ebebaki nde ekutana na mwasi oyo baboti ne bana mibale oyo a partir de là bandi kobunda makambo mokanda na ye tititititi mais zwaki te mais ntango kamera ye kobenga ye Chatumba le sel mutu aza kosola na mama Mida tofandi tozoyoka nde bazosola na makasha Mwangasa azosola na mama ya Vital Kamera azolanda ngai mama wana mama aliki no papa na sombi liputa moko totongisa masengisa liputa kusemba ye ntango bazonano ministre voilà c'est ça oyo balakaki ye vraie version mutu mosu akosa bino te même nazolanda Vital Kamera azolanda ngai même bamichel moto bazolanda ngai babato mo ebele bato bazali bacadre vie na ngai Robert Biongo en tout cas namonaki pasteur Elisa alobaki eloko moko ke mutu oyo abomisi Chatumba eza Robert Biongo te Bishop Elise mamusu oza na connaissance dango te omoni ndeko na yo Chatumba ti aza kovanda awa azobunda na musala moto apesaki musala eza Robert Biongo epi azalaki na mokanda wana ya kosalela musala wana te mais apesaki ye musala wana rectifier place wana Robert Biongo na rien à voir avec makambo wana toloba oyo eza vérité alors ntango Chatumba alingi akende mokanda ezalaki liso ya kobeba mais qu'est-ce qu'on a fait lobi bonde lokola ye moko Kamere moto alobi yaka Muta kosa yote, ce qui Chatumba kita te pour la kita te. C'est lui qui a rassuré, je dis devant Dieu, c'est Kamere. Tiens, je te ferai mon ministre. Parce qu'il y a mon pasteur. Chaque fois Kamere a dit, ça c'est mon pasteur. Tout n'a pas tenu sur INC. Tout n'a pas tenu sur l'approche à Kamere. Ça c'est mon pasteur. Azaki le a un statut particulier. Si, il y a des parce que il y a Azaki na INC, Azaki un statut particulier. Ok, babosani que ceux qui le bazoli à Lipawana, Chatumba fait partie. Babeti Chatumba awana poto na niveau moko ko so ibete. Akoma le kola mwa liboma. Balande na gare du Nord, balande na gare de Lyon, partout place à l'égard, comme on est Kobeta. Mais Moutabengi ça na kisasa, biso tozo la biso. Faut tozo na makambe bele to Kamere, ozo la mukolo basi ko France. Na c'est sur bakanga na gare du Nord na kuta bango. Na kata McDonald leka Kamere wa mosha karagiwa. Voilà. Kama te avanda zo kama mnos tu dans ndama openye wana, babite waza kata leka Kamere. Baba yeba kite. Donc bazaki pena na ba affinité na bango ya makasi yango esalaki ke Chatumba ndimi akende akei wana mutasomela ke kutubie la presse masa na pesi mbote presse azali masa na mutazela ke biye dozeli etenali na ambassade Chatumba kitaki na sous invitation ya Kamere non pas bazoka sondeo akendaki kuna le conseiller muto bengaki non ce n'est pas n'importe qui abengaki esalaki Kamere oyo abengaka lokani ni kingu abengaki mutu na ye mutu na yende abengaki yango moni akitaki ntina kisasa akomi wana bazweli mpe place ya kovanda avanda aovanda na suite moko ezalaki na suite hotel moko azwelaka ye wana na ti omoni ti avanda ti baye koengage ye mpe na ministère ya budget na affaire publique aux affaires publiques affaires publiques loko mais marché public conseiller na matière publique matière publique loko wana baengage na mosala bandai kosala mais kobanda kosala wana affaire na ye nyonso mpe banda wana biso tozozela ministère ebima wana gouvernement ilukamba ntango sikoyo nini ebimi biso obimi te ale ye sikoyo mama abimi na nzela asongeli makelele totune me likambo nini yo tokanaki boye te mais donc ye nde moto azalaki motu ya kaluniti mais évidemment biso tozalaka loyer na camarade tozalaka loyer na moninga même apusi lelo c'est notre ami on va le témoigner toujours babolamu na ye ngai chura mboma nakendaka na kisasa usiye basi nakenda kobala mama de senga l'époque donc nakenda kobala nakendaki na sina zwi biloko nyonso tout na zwi basal makamyo sur la kobala mais Chatumba lobi nanga lobi te to kende komona Kamere c'est lui qui m'a mené na maboko botie pas Kamere tangu nakuti na ndako ne Kamere yoku tutokuta na benga kaona Kamere mbula mona kale Papi Gene mbala moko oh Papi Gene to lobela parce que et bien sanga bi
mokoloka une fausse affaire bosepeli voilà abenga ko mamona ni tolo bela vie oh papi yoko to kamo oh to ba de balanda kan ba détail tango to komi pale na ndako na ye abenga mama oh le mbatable turo zawa anga bina ya pona makamu na nga privé ah c'est bon bon mais yate bon si nga bité c'est sili déjà mais na sisa ya ngolobi samedi dimanche nde nazana ngali yabo yeye chatumba Zwachura yakana na kingakati na ngapo yepaza na kingakati c'est là où tu dois na chatumba il faut qu'on témoigne kabola ngala za kamutura ni ngakosa langue de boîte batu musu bakosa ka mingi azio azokosa tete amemanga na tokenda kuna totika kar na biso to mataru tina kingakati na yeto na dogina mama amiga bayambanga très bien bayambanga en tant que camarade ya chatumba non pas mutakamero be mutayente te camarade ya chatumba oyo bazalaka na ye oyo asutenaki pe combattre ba betaki mingi na kelena sport. Voilà, na ke wana pe caméra sala ndenge sala kapesa nga pe loko ko boya te na zimwe loko to na biso pe na chatumba to tsaba ngo kuna tusina chatumba to mito zomu. Alors yebisanga siko mutu ya ndenge wana ko boya ye ndenge et puis taka chatumba yemo e pa caméra kaka te tangu na kendaki wana to na sala na kero kuna supe na ngaza tiningo bi na so ke fe pa pesa nga me loko sisi to kutela na Argentina na nani na hôtel de nani na hôtel de ville ngasa zala tia yambanga ina ba 17 na ekutu retard na cheka kombo wetu na kotika ya minga pesa na loko sala ngabie mutu nga denika mbaye kuna no bate wana de tous les temps de tous les jours ya pesa na bota mbongo tambola na ngobanda oka donc na sana bato yango monita na bato la télévision bino moto bunda te soki no to limito za la ndenge bato bazana kisasa eza jimukie bato bazana kisasa na ba l'équipe na compétence bazana ba baza premier na c'est toi na ba camarade de bazana ba engager bango na ba forme nyoso tout ba misu ba ko ba garder du corps ba misu ba ko ba yo kanisi na ndenge to za bo soto bito kota to sala mango to sala ngote to za ba proposition te bato to ke ne pas nangawa vino mukolo greffier international leader na mukolo nde kwa nanga akoyo nde kwa nanga siko yibisanga na vie wana ke pa nanga est-ce que ko kene pa nanga fo ba bete le porte yo za si ba porte za obeta mate c'est biso to zo bunda combat frère ya ba congolais to bunda na et d'ailleurs er moko na pas na ko regretter ba combat parce que Lumumba kupela bato papa zo li tombate lelo bakoma ko seka Lumumba wana Laurent Désiré Kabila kupela ba congolais lelo ba congolais ko zakipaka na bango yeto malanga kutu donc ba congolais bazaka ka boy bango ko ba ko taxer mabe obi opposition ka passe ya difficile tozo kundana bato bazana mbongo bazana ba moye ba ko détruire à tout moment mais tozo koneka ko tele mapo toza na esprit ya nzambe toza na vérité toza na kimbangu oya mvurusa za na biso moto ko na ba pomba mais ça tumba yeko kende donc yo pokende bokutala ki na eno c'est c'est donc obi ke anecdote mususu oyebi ke tangu na kenda makambo na ngali bala oyeba ke mutafela nga hotel na chatumba wana mutu na nga kedi wana yo ikoloba te yo kutu yaka bien longwa bilobela na pa yo lia te olia vrai mutu alors tokendaki wana timasa na ngai ah non na kisasa tia tikala osala musana eti lelo mais okuta na koko sopo na nini koko so ezali ke boji oyo azalaki ministre ya DJ aza abo frère kamera yoka na kasute so lokwa ba yoka na kate lokola chatumba tikala fidèle na kamera bango ba sepela te ba bengana ke na musala wana l'air nyoso alongwa ba koza kutu te même ba molendo sakombi tout le monde ba longwa ba tebele yiti ba longwa lokola yaza la beka vital kamera ba soko lokola traite et ça lokola ngana tipo te yoka na kate na mukonjawa mais yo mutu wana oza ba mondo oza au parleur na ye oza porte parole na yo fuba kwese yo combien de fois bengana na bureau chatumba combien de fois taper pa ite pe menacer chatumba rekisa ba tout na kabuya na grand hôtel ba na sommet ba kota ki wana kabuya esi abi omoni yo chatumba na gouvernement na biso ndenge to so renyao ata burkumeso kotika la kozala te ata okubambali papa apima zo lenga benga chura mutu auto la kanga mabe nyeba ka deja mamso oya ko ba pompe bika ya soka likamuke bando banga deja stressé na biko nini ado to la kabuya lo bina ngabo yeke mbako bomba na biteza la calme lo kweza zongi na epe pale yango mona zakina bisila ozaka bulo pale azaka na camarade po azako banga mutu bakamba nengo wana ozo comprendre mais ko sala ke ayeko pende ko sala député na mboka na bango na kana asonga kiti na mboka na bango na dibaya akonte kuna arataki ye ba ko pese ku espace te pour ye ba tiro abete na ba tiro tandi Félix da très rancunier akona kotika makamute donc ndenge azana ndenge achatu mafinga wana para bango ile kakate ayeko zonga tanga ayeko zonga zune eta fandi ba bengane na bulo pour souffrir na bulo ba dozo bana ba ka sonda zakina azaki ni pele lokote talaka mutando futela na GB azaki ni lokote mais atonga nda kuna ye na mikonga nda kuna eka moko atiki na mikonga
siko souffrance ya laki na ba moyens za kozala nango mais na kati ya musala souffrance ya na musala na vie quotidienne bo ata ouvre bien aliaka na ye amelaka na ye osala ba vie na ye mais na kati ya musala wana c'est là où Tchatumba a beaucoup souffert na musala na ye na kati ya boulot wana pour que soit premier malade ya laki ndenge ni avant di kaka boye ayi ko ko mo ko côté na ntoto pou asi to ka boye abando muna mwe bandiko mafuta sio mwana ke koma kina nzotambo na kata nzoto INC caméra a bloqué nazo préciser bien caméra a bloqué batu wana nyo swalo bio no Tchatumba wana il fait de la salle la caméra kisi ko pola biso to tozana maladi to so ba lacrymogène na biso to souffrir na caméra banzala ba pasi to komoteka na ekutu bamboa wata ukabila bengana kiye Tchatumba yeka ka lelo yo ndako ba ko to bambo boni sika konfie bandaki mais ana tana to kanebe lo côté ya makasi to au de l'autre Tchatumba dema benga ka yete eloko ezate ndoko na se retrouver ki na maluko pa leki na mwasi Suzana ke Sali leki na mwasi propre Suzana moi si naza leki ya soda bato so ba yibela maluko Suzana mbote be pas olanda ngai alors Suzana wana leki ne ayeko zo atie na maluko mona ki Tchatumba ta koma ki na Tchatumba ko kali sute mbange vimbi yaza muta diabète aza muta tension siko diabète akelomelaka so ba maya loko na komona na Tchatumba komelo kwa na suka dernier loko meli ngake boma ye alali na ndako lokwa neto vai na beto boy au boy lokola mai moko ezotanga eye tangena na tolo aku abi oyo mai nini beto ko leka kaka tango toboki wana etoboli na awa nyoso moni ba kusu bimaki ndambe zoke na litama akomi soka zonja biloko zo ba kusu zo baningi ba wana souffrance na ya bato aye nisi wana zo moni bataye nche ba bomi Tchatumba ela te ka kufi bona non bango balukini wana ye ba prometaki ye pe mais la prudence n'était pas au rendez-vous. Akomi kuna na maluku mukola suko abone akomi kwa kukufa ako kalisuke ndia bengi leki na mwasa bi Suzane omoi na telefone nanga wana okomona mutu ka komi chura mboma le batatu kananga ba photo so ba photo wana pesa ye ya tunya lobi asa na ngoni na bi yo pesa ye kaka tindela ye kaka soki na zana likambo omone simbite ko benga na garçon wana na papi gen tant que batindeli nga ba photo wana na pinzali ko sona la isaki uleli obi meno na bengi ba combattant nyoso ba résistant ba journaliste nyoso na pandi yango tango to petit vital caméra na niveau Tchatumba koma ko mona to ko za pesi etre mbangu ko ba linga ka bitumba et puis si lite ko bundisha sous makati parce que au dessus de table za wana belé po Tchatumba kufa atiki ebela ba testament pona batu wana ndio moni ba yako zo ba che na traitement ndenge salama ki wana esili tango abiki fala ya boy na poto aya po ya ko se soigner baboyi ko pesa e visa Tchatumba luki vision vida na forme nyo so za kafiate ayeko zo dernier visa o ya ko zo tour territorial o ya 4 jours Espagne tia zubi sa ko tia papa tikala wa ya oyoka yote papa tikala awa vanda awa o meka ko la musa makamu na yo jamais ifuna zonga ngala mona ka mweza ki normal ou esili aye gozonga bilo wala kina yekutu ngata na mona ke tane na mona ke Tchatumba teza malamu te malgré di bande za bien mais na kache ko za kina problème aye gozonga akomi ko na kisasa akoti na biro pa bani musala na ilinga musala bazaki na réunion moko na Bosch avant longo tango avant muzitu muyibi na mususu za mutu lokola mutune bisaka ba pousser lokola machine à fufu muzitu wana yiba kwa oya kama kodi ya tone ya za kana mbongo ebele mutune za ba pousser ndingo na makodi na tuna ngi wili tsonga lobi oya ba kodi afa ba pese ba kisi oko to ngi makambo bonga yebite siku esali yimbe senga keza makodi abenga ngo makodi wili tsonga wana abo oya za makodi afa za pele kwa fufu siku yeko sala ke ba koti na réunion wana ta ba koti na réunion wana Tchatumba fanya na kiti na kata réunion akeko suba petit moko ayeko va na kiti na ye tala kana réunion de vana mutabina ke no suba va na kiti Tchatumba yeko zonga petit na ligolo na kiti te ba zo commencer mais loko na kiti o mutabana ga conseiller le etali yeko tout code ebika ndeza la déjà bo chaque petit code gabima akoza la wate ya traite ya da mutakamere akofana te na kata makambo te osola nino kwa rebisa mutu na ye de ba bengani Tchatumba mwana na fanya na kiti na Tchatumba na kanda wana kiti na ye na avion na ye na 7e niveau ba ina ye tango réunion na bango esili petit on a eu côté na petit moko côté na bila yo to rater yo premier tour deuxième tour to rater autre yo chaka mère na tour cette fois-ci qui se gopola abando beto tour na bureau Tchatumba to zongo lokola aventure tango petit on a kei et les gars qui pas même 1h30 minutes d'akoyi avec Sembala
na kata bureau lokola bureau na bango ezaki yama kobata mwa moke bato mpe akeke na bango sikoyo petit na ye moko Paris bazaka na ye Paris amoni ti ba 17h kofi azokola te nini aye sikoyo na bureau mpo ya kotala yatala boye moto asakweya nde omoni bakendaki ne mbango na ngalema wana mpe bakendaki na voilà je crois que topesa programme mais namekaki kosola na famille ya mama bana ye elekela lisolo etala mo lisolo moke liwa ndenge akufelaki alobi akendeki na toilette akomaki ake na toilette il faut bameme komema soki asalisa debe balongoli yango kolongola mai pesesina pe te eza normal maladie ezaka bongoya batombo bamemi ye balongoli wana kotaki na toilette ye moko bamemi ye bakitiki na toilette olesiko azela no alembi yamoni ke chaque jour kosala makambo ameka kotelema c'est là où il a la télémarche voilà leka kweya kwenga na liboko wana mwana sikoyo ya mobali leka ye okota po atombola ye bakwei biso bango mibale akosi donc place wana nde alors meka tiko meka opesa nao bato programme dosala ndenge nini parce que tatu maza quand même moko oyo ya biso tokolekisa makambo na ye boye te fo quand même tovanda nayebi te programme eza ndenge nini bandeko nyonso to balingaka chatumba balingi bakunda ye vendredi balinga kunde vendredi erate mpo na nini parce que camere asengaki bango alobi obi bato lokwa bavital camere oyo yango na moni ere moko mokili bi oyo baka maudition celui qui se confie à l'homme l'appui de l'homme est toujours vanité soki ozokuwa na bato jour bakodecevoir yo c'est ça la déception camere atindi famille alobi bosala état de lieu état de besoin mpo tokunda ye famille esali 29 000 et c'est 29 000 dollars mpona camere ezali kamoke mibela mbongo 100 jours azwa wana bambongo so azozwa wana bambongo na 29 000 ezali parce que 29 000 elaki teke pour famille bénéficier nango ezali mpo basala baostek nyonso basala na bapierre tombale mpo bakotikala komona esu te ndenge eza baso bakundi baokelomonele wapi moto bagirofar aza camarade na bino te azali nde camarade ya chato camere avandisi bana banda ntongo ti 0 heure na parlement bazozela kaka ye talaka banda ntongo bana na nzala yo moto obengaki bango baya kozwa mbongo zela 0 heure bana balembi bakei nde bilika mbala so secrétaire na bango azobenga bana apesi bango 10 000 dollars na maboko est ce que vie ya chatumba ezovaleur na 10 000 dollars bato balobezi ebele onebiki bangofesa balo bongo bato bakufi na Ituri bazokunda ye kutu bapesi 10 000 bakunda ye bongo bato ya Ituri bongo bato bazokufa na bamama yemo bato bazokufa na bakampis bajakina mais wana eza ta mosusu oyo eza ta ya mutu oyo abenga ye azalaki lokola mutu na ye c'est différent est ce que Félix bato ndenge nyonso akundi bango ndenge moko tala bato nyonso bazalaki bato ya Félix bakufaki akunda bango dignement die parce que aza na mbongo bato ya Kabila bakunda bango tozalaki na mutu moko mona Lushima yaza koloba makambo mpe Lushima Njata bakunda ye mpe bie pa Kabila parce que azalaki mutu na ye bango baza loko baza kobundela mutu non babundela mboka mutu wana face acharge na ye 10 000 wana yango nomoni faye moye kunda ye vendredi ezalaki te ekomi mercredi na 10 000 wana bandi kobunda ekoki te kwa eza insuffisant mercredi oyo alobi donc lelo tozali samedi dimanche lundi mardi mercredi nde bakunda chato biso sikoyo awa namonaki paster moko nayebi kombo na ye te nayebi ye pe te mais asalaki action de grâce moko vendredi de 20h soki a 0h nayebi so azakendeki kuna nayebi te so azakendaki mpo bika biso na bapaster yango ndenge ekendaka makambo na bango wana nakuraka nango te alors mais initiative azwaki ezalaki bien alors esali ke banayeki so bakendeki kuna nayebi te lokola bakokunda ye mercredi eza jour coupable ya kosala bato basala yango biso prophète mola napesi ye mbote prophète mola place ozolanda ngai prophète mola leki na biso moko jeune prophète aza nanu bien nana bebi te leki wana mpe nabokanga nkombo wana bien prophète mola nana bebi te leki wana aza nanu bien vraiment donc azokende bien ye nde moto apesi biso sale wana na Saint-Denis awa na nsima ya gare eza place ya kobunga te kaka na nsima ya gare na nsima soko oyo omona salon moko ezalaka wana ya debeste place jadi pelene azalaka wana omona mopanzi nango moma paster na papaster mo basala mpe esotiki wana 5 étoiles donc soko oyo omona kati l'église ya ebele omona kaka église ya prophète mola tokozala wana samedi nde tokozala wana baoyo nyonso balingaki chatumba baoyo nyonso bayebaki chatumba baoyo nyonso baza na bazobelela nde tokomona ye wana toza bisika nyonso tu na Belgique na Londres na Allemagne
samedi oyo tozobanda nde tokozala tokoya lisusu po topreside bino bien topesa bino na aire na date makambo toza na besoin soutien na bino tosengi kanyo tupo na chatumba te baya kosangisa mbongo te tolobi bongo te mais bonne foi ya bato bayeba oyo babénéficia grâce na ye bazali baoyo basepela na ye bazali bazali na ye soki mai ekomona na oye nango soki koko ekomona na oye nango soki okosala mikate oye nango me kokuta mpe bandeko bakosala oyo ekozala na fin deni tokopesa bana parce que bana batikali ebele bana batikali ebele bana baza ebele bana bela baza ebele bana baza ebele bana baza ebele na kisasa baza 10 non 10 na kisasa oyo nana botaki liboso oui akana bana ebele ozwaka chatumba ndenge mais bana ne tu batanga baklasse bango tu batanga baklasse baza na donc atangisa bana ne osu mwana moko arata aza te parmi les 10 na ye bamapasa na ye banana oyo ya mwasi pasteur people à part wana na oyo mosusu abimaki na kisasa wana lisusu na mibale oyo bazalaka wa na mibale mosusu na moko aza na Suisse donc bana baza mo ebele alors faut koluka moyen sikoyo soki par exemple moto aza na besoin par exemple apporter moi soutien na ye yo numéro nokotya wana ngai nonga mbongo numéro na yo numéro na biso te numéro na yo nanga affiché wana na makambo mbongo soki potie yango ndenge okomela biso soki otie na paypal koma oyebaki ngam napesaki quand même ata 10 napesaki 20 toza vraimen na studio même bapaster oyo balingaki ye bango so bazalaki mabe na ye te il avait ses amis bapaster oyo balingaki ye bien bapaster oyo bazalaki na ye mpe malamu soki bakozala mokolo wana bakute na biso samedi na tendeli na nsima ya sale tokopana na bango ensemble tokopesa bango mpe mikro baloba makambo yango nde bamesala koloba tokozala wana ti mama moto na moto akokende na ye vraiment mama moto akomituna fort mama ya Belgique mama ya baprovince eza samedi oyo tozobanda oyo tozwa disposition no vendredi okokoya samedi de bonne heure ozongi na yo kofi kotie présence biso tokozala na biso wana en tout cas tout ce qu'on avait à dire yango wana mais anecdote eza ebele mpo na chatumba tokoloba ebele wana azalaki romantique de wana livre on peut faire tout nazosenga na bafamille na ye oyo batikali na kisasa kasongolunda mbote ebele na ye place azolanda ngai place azolanda ngai kasongolunda mbote ebele na ye place azolanda ngai kasongolunda mbote ebele na ye place azolanda ngai merci mingi na leki na ye Susana merci mingi na boka mwate mpona tosala émission na balabala bakamion ezoleka bazobelaka cura na ye te apesaka mpe loko te kaka kobenga topampa alors ndeko na ye Susana leki na mobali bana na ye unité ezala bolinga na papa aza lisusu te moto akoya kolingisa bino nyonso ye wana asa alingisaki bino papa reste toujours papa soki wana kata mokili eza mpona papa wana papa ya mabe azalaka te tokoki kotikaka bino boshishaka chatumba te bofinga te nde bakombata mosusu bazofinga ye baresista mosusu bazofinga ye nani oyo asala lisumu te na se ya moi oyo nani nakuta na mabe te na se ya moi oyo place azolanda ngai zwa libanga bamba chatumba soki osala nano mabe moko te na se ya moi oyo ndenge ozolanda ngai zwa libanga bamba chatumba mais soki osala mabe kanisa ndenge yesu aza kokoma yesu abeta bato te maza kokoma kaka na se toyebi te aza kokoma nini bato basila plus de 10 000 personnes basila yo mpe oza pari bato bakosila parce que osala mpe kaka mabe nga mpe nasala mabe papi gene mpe asala moto ya malamu aza te mais au moins ye asaki aza sa défense nakolingaka te meme olingaki ye te ofinga ye oloba ne makambo boye et certes likambo ya mwasi ya babe edérange meme ye moko nasi boyebi yango chaque fois eloko oyo ezali lokola tashe na ye azali komona yango po eloko oyo edérange bato nyonso lokola yango eza te nga nasengeli bolingi bao ebetamaki libaku bolimbisa na likambo wana ezalaki lokola l'irréparable effet ye moko mpe mokolo babe asazwala vi na ye mosusu azwa mwasi na chanzani makambo je ne crois pas azalaka na kati ya makambo wana ti lelo mais bao batikalaki na makambo wana bolimbisa alobaki chaque fois tshura soki nakufi bosenga ba nga mona si nasengi bango pardon mais bino biso botikali bobakisa su batankando batikalaki makati boyeza bango nzambe balimbisa ngai bolimbisa ye basi nyonso ye asala bango mabe bolimbisa ye bamibali nyonso azokisaki bango bolimbisa ye baoyo nyonso asalaki mabe place ozolanda tia place ya pardon na place ya chatumba tia place ya pardon kolimbisa ye tikelaki na ye na kimia biso totikali na mokili sala bolamu voilà ezalaki super important rencontre oyo parce que finalie oyo tokosala message oyo message pa abengaki message azolanda samedi abenga déjà abenga yo akota contact na yo mpe bapiece qu'on peut faire na petit mido petit na biso mido kamikaze azobenga to ekune epa na ye mido kamikaze napesi bataira mwembo bandeko na ye mwembo mbote beye na yo famille mobimba ya mwasi ya chatumba tokozala samedi su tokobenga bino papi gene moto azacharge ya makambo ba maintenance wana biso oza na mobilisation mpona biso mais promesa te nde toza boye nde tosoli awa tenga biso tozogarantir bato nyonso tu combattant résistant mama
papa yaka matanga na moto akosala moto likambo aza te tokozala wana tokolela chatumba bati bakunda yo te tokopanda. Merci na bino. Voilà, en tout cas prochainement tokoya si toloba parce qu'on a dit moto ya biso botika malamu nzamba batela bino benga biso soko za na besoin numéro yango wana eza affiché benga biso et puis voilà tokosolola soko za na moyo eloko ningo pesa opesi mwasi ozala na PayPal na PayPal ndete mais chaka numéro na yo pe libre voilà numéro ka ezaka na pe libre numéro na téléphone eza na ba fona le pe libre mamo bato bakotsa wana ba misu bazaka pesa eloko alingi batanga kombo na ete tokotanga pete mais yo salaka bolamu lokola ba Nicodème salaka bolamu lokola ba Nicodème salaka bolamu lokola ba banani ba bazali ko sala bolamu pembe na Yesu wana sabalo ba kolinga babalo bana bango te. Voilà, allez nous salut bon merci bye bye. Na moto wana pe azaki facile à gérer te chatos non mais en tout cas to rater de moto ba te belé ba yebi que to rater moto non wana moto alelo na lobi ayebi ko vana na ba kolanda oya za ko sala wana te soko fani na ye apartheid o comprendre que wana casquette tout ah là là soko olandika olingo sa elika papa origine olingo beta bitumba yo le wone dessus ah chatos zamba ya mamolimo na ya fungu la porte pas se repentaki déjà et puis dernier fatanga yaki alobaki boli et franchement c'est pas singa lobi bon lokasi mabe asikate oyo nyonso tukolobaki mpo na nga nzambe asa afuti ngai afuti ngai na bamaniere moko kozwa ide te nasi nafutami komi moto anopasi te ya suka kutana ya non bana poto alobaki surtout alobaki nini alobaki ke api omeka koyaki sasa te alobaki koya te abi soko yebi yoka maloba suka chatumba alobi tshura mwana poto nyonso soko oza na eloko akosala na kisasa te oza na projet te komeka kotya na makolo kuna te okoregrete soki otya motu epa motu ejour wana motu azoloba ndenge aza motu oyo vital camera abengai aza mpe na fonction malobi komeka te mwana poto ayiba na poto bolimbisanga bi wana ezalaki ya mfutuma alobi nde nafiki mpe na poto afutuma mpe na poto balimbisa eza mfutuma. Merci mingi na bandeko, merci mingi na Willy Tsonga, merci mingi na Atiko Force, merci mingi na en tout cas bana nanga na linga bino mingi na portara bino parce que motako linga bino koleka nga zake bana nanga Carmelia trop belle et très intelligente mes jumelles il y a Chrissy Vimbo ma dit Miss Univers mais Vimbo ma boana donné la famille Denicia celle-là c'est la plus belle et plus blessée merci mingi na maman maman na travel maman na alegria maman na blessing bato maman Château Rouge nyonso surtout oyo balinga ka chatumba samedi maman ya Château Rouge maman musu bazaka na gare du midi maman musu bazaka kota Saint-Denis kota ba Sevra kota ba Villeneuve Saint-Georges tokuta na samedi eza place ya kobunga te RRD okomi wana ya place ya kobunga pas Jafar Jafar Lukombo en tout cas mais Awatoza yende professionnel ya Awatoza yende chimiste donc c'est un homme intègre un homme pieux mutu malamu ya kosala na yebi ke biloko ebele tokozongo pa Jafar kuna déjà kutu donc neti ba secret ba biloko ebele nenga zola na biso boye Docteur Jafar toza déjà na biloko na yebi ke papike na koleka kuna na Willy Tsonga po bazwa biloko wana po na samedi tozala malamu yo za mutu ya malamu malgré bitumba so wabundisi yo otikali debout oza mutu ya malamu ata babundisi yo bitumba ozo gagner bango déjà bakokande comprendre te. Merci mingi na yo pe papi gene vraiment merci mingi na yo la série continue to ya lisusu banet makamba cha tumbeze pele muko musuda sekisa bata beteli ngali sena bichula kozala pasteur ezaka na bapartage na yeko sambele pa mwana mwasi moko boye mobali na dangi mutambongo na ke sambela yena mobali na ye mobali na ke musala mwasi wana benga na sima na yako sa ile prière alobi chura na ngaba ndeko papa na ngai chura na ngai ukande ando mangu alobi mwana mwasi wana na komi na sa ile prière alobi avec no lata bi abi boy na robe de nuit abi oyo pele ba chaba singa wa agangi kaka alobi abi mwana mwasi na ye na sambeli na no yete na lobi na no likambute zebele bobo bless mbote beye na yo jeune entrepreneur akende ki sasa bakanula ekuna kima donc alobi ta okala ina sambela pona mwana mwasi wana ayebisinga obile zaka tofali na chambre abisinga bina zo changer na ya pona sambela afuka mana sambela abi chura bimina robe de nuit na cheka liboko bo akwei na bo abi papa robe de nuit ya pamba nabi kaka na tire osuka ne na bite na kanga muto ngala toko sera masole zebele wana zaki muto na biso de ya kati azakolo bandengo wana
boatalisa bino basere bokendaki mpe bapaster bazobima na bino bazokotisa bino oyokasa baza banzambe te baza bato baza mpe na bainste lokola biso bayokaka mposa mwasi bakoki mpe koabize na yo. En tout cas merci mingi na Papi Gen. Merci beaucoup. Tosoma mingi biloko pa ya sœur de Eunice Banze. La fleur du jour. Eunice Banze kasi eso abali na kimokolo. Eso abali lokola nyoka longo. Akomika likamuke. Bongo ndenge azala Eunice azosalebo. Abe malibuka mabe. Akomika mje amelisa mwana libero na ange wana. Akoko bana na kimokolo eso wana. Musraili wana editio. Mote mingi na ye komanda eso. Voilà. En tout cas merci. La suite au prochain numéro 12, il y a un numéro d'afficheur à Benga. Benga pour poser en précision. Merci. Bye bye. C'est là. Nangana bakisana pesa bango ko batu musuba za na besoin numéro nanga ba rejoindre ngati. Na lobite pour makamba mbongo Papi Gen. Ngai numéro nanga ezali 003 plus 33 na mokili nyonso zozali 7 58 60 28 60 00 plus 33 7 58 60 28 60 numéro ya l'imbattable Tchoura WhatsApp benganga partout ozali numéro nanga ngamo mna pesa ngana banga nanga te ko numéro nanga ya ngwana 0033 7 58 60 28 60. Merci mille Papi. Allez, merci. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Eunice Banze, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos, et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Eunice Banze vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Eunice Banze met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur Guincestrate 92A 9300 à l'Ost. Et Guincestrate 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Eunice Banze, la fleur du jour. Eunice Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Maman Eunice Banze. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Maman Eunice Banze. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela.
nyonso esali boya ebele bokozala desite bokosepela